Mura, ozoloba, na Marie-Laure, na gentillesse nyonso. Ya bato bakomeli ngai ebele babike oyo nakoleka live na pokwa nayebi information wana te eza archifo naza courant ya makambo wana te nayebi yango te en tout cas nayebi makambo oyo Marie-Laure akomi te parce ngai kutu naza bomoni nde nalabuki bomoni naza ya kolala bapele ya bato nde elamusi ngai nazalaki vraiment ya kolala nayebi makambo oyo Marie-Laure akomi te soki akozala na live na Jaël wana makambo na bango ngai nayebi makambo wana te natikali mpe koinforme motu moko te sur loi ya Charlie Mobutu ke oyo équipe nationale mte ebomaki bango soki ebomaki ye en tout cas naza courant yango te voire même na émission na ngai to nalekaki natikali kocite même pas le nom de Charlie Mobutu natikali kocite kombo na ye te natikali koloba ngomba Charlie Mobutu te nayebi source ya liwa to provenance ya liwa Charlie Mobutu nayebi yango te donc voilà naza pe na live moko te na koleka lelo pa Marie-Laure mpona éclaircir makambo wana nayebi makambo yango te Marie-Laure aki kotia kombo na ngai na ndenge na ye moko nayebi yango te soki aza na live na Jaël aza na live na ngai te donc voilà naleki mpona koéclaircir bino bato bolingaka ngai naleki mpona koinforme bino bato bolandaka ngai ke naza au courant ya makambo oyo te naza au courant ya live ya lelo pe te naza pe au courant ya liwa ya Charlie Mobutu te donc voilà déjà tant Charlie Mobutu akufa nga na bandaki na internet te nayebi source ya liwa na ye te na ndenge akufa nga na wana na internet naza te so bobeti bozongi na mokolo ya akufaka botali na ngai bokomonaki nazalaka te nayebi makambo émission te donc nayebi makambo wana te mpo wana kutu nao na bana ebe émission te donc liwa Charlie Mobutu est concerné bato bayebi makambo wana nga nayebi makambo wana te naza pe na accusation moko na accuser mutu te sur liwa ya Charlie Mobutu donc voilà nana mutu na accuser te na makambo wana na pe na mutu natangi kombo na ye te ke aboma Charlie Mobutu nayebi makambo wana te donc voilà Marie-Laure épargne nga na publication uti kotia nga naza na live na koleka te na live na koleka te mpona lobela bino makambo oyo Marie-Laure longola kombo na nga soko koyamba Jaël a éclairci makambo wana parce que natikali kocite koma mutu te na liwa ya Charlie Mobutu en tout cas voilà na nga juste nasala live oyo mpona koéclairer bato koéclaircir bato oyo balandaka biso mpona koéclaircir opinion ya batelespectateur bato balandaka biso je suis pas au courant ya live ya lelo ya Marie-Laure naza au courant ya live na yo te nga na mpe tosala live lelo te mpo naza na likambo ya koloba te sur liwa makambo ya Charlie Mobutu donc voilà bobimisanga na makambo oyo ngai natikalaki mpe kosala video te ya koloba ke Charlie Mobutu babomai na équipe nationale donc voilà na video nanga nasalaki natikalaki kokotisa komba Charlie Mobutu te natikalaki koloba makambo ya Charlie Mobutu te bato baza na bapreuve makambo ya Charlie Mobutu tala bémission na bino bolongola kombo na nga or nga na kati donc voilà ngai na makambo ya Charlie Mobutu je ne suis pas là j'espère que toyokani Marie-Laure longola kombo na nga s'il te plaît yozala na poto nga nazala na Kinshasa nayebi makambo ozoloba te mpe ntango Charlie Mobutu akufaka nazalaka mpe na internet te na bandai mpe kosala na bémission te nayebaki mpe internet te donc nakoki koyeba jamais makambo motu akufaki avant nga na kota internet nakoyeba ngo na moyen nini na magie nini donc voilà kombo na nga boépargne nga s'il vous plaît na makambo oyo naza te Marie-Laure luka motu apesi information wana très bien bosala na ye live ngai te s'il te plaît nayebi makambo wana te soki ozalaki na programme ya live na Jaël Show bosala live na bino na Jaël Show ngai naza Ye mutaninga bomisa yo memura kanisa malamuko ozoloba penza ozopesa explication mais non mura pourquoi boye oyebi ke na minute oyo ozo risquer bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko ezali kokamwa
mura mwana mobali oyo elobi ye moko ayebi te tangu Charlie Mobutu akufa awana ya solo mura meme net ayebaki yango te meme bamega azalaki nango te ayebi ke internet ezalaka c'est vrai mais mura ayebaki wana te mutu nyonso alanda bien mura mbala liboso abima na video soko yoki kaka elobeli na ye okanisa mwasi mutazoloba soko tali bageste ne na maboko okokanisa mwasi kaka mutazoloba melelo oyo mura achanza soko azoloba ozomona 65% mobali kaka 15% ou bien 20% mwasi oyo etikali kaka ndenge wana grâce ezalaki kaka teke mura de la presse azali mutu moko o eloko moko emema ye non mura aya abandi kosala pa ya Mida la Taylor tango bamemie na net eloko ya liboso Mida alakisa ye kaka kofinga lokola ye pe aza lokola mwasi aye pe kofinga babanda kaka na Karine me Karine ndenge aza wana ayina mura te asepelaka na makambo mura asalaka te me koyina ayina ete me sikoyo batu oyo nyonso bayaka kamaradi bamari lor oyo pa ya mura balingaka na bango mura te kobanda na Mida ye moko autilisaki ye alors ye mura lelo asala site na ye bango tu bayaka po na ye po ayebi kofinga ayebi koswana me mura soki akoma kofinga pa na ye eza kaka bafaire eza kaka business yango wana mura afingaka kitoko yango wana mura asalaka biloko na ye me loko ekamwisinga Marie-Laure na bato mosusu oyo kaka ya ye batie ye en danger baye kotiela likambo moko oyo alobaki te oyo atangaki kombo te bien sûr asalaki video me ye te mutu abandaki makambo yango bien sûr asalaki oyo ka bomonaki me oyo aye Marie-Laure asaleli yango émission monene oyo bato batalaka plus de 50 000 personnes atieke bakozozela mura akokota direct mura sololi na ye eloko moko te me nyonso wana mura alakisi ki asakrifie yo alinga boma yo ale yo mura vraiment ozoya na gentillesse nyonso opiaka explication nini okopesa na mutu oyo atie yo bakato mutu bafino mutu enyefuka babwako na mai bakango mabanga na makolo explication nini okopesa na mutu abongo mura ndeko mobali kanisa tango ya internet oyo ekoma kosunga yo olia ofuta ndaku aparu wana ekoma kosunga yo kanisa yo moko mura oyebi elobeli okoma koloba lokola mobali eza pa na vie na yo eza avantage kotambula okoma kotambula penza makolo tout droit to makolo kaka ndenge okoma kotambula ozodenda susu te eza avantage mpona yo nalobi te ke soko ozali moto abimaka na mibali to obimaka te eza problème wana mpa na nga ezalaka problème te nga kote kuna nazalaka na contre moto te soko oza mobali olingi obima na baningano mobali eza nzoto na yo ngai na kopekisa yango te mpo mibeko moko ya leta na Kongo epekisi yango te biso mpe na poto epekisi te mwasi mpe abima na mwasi etali bango ngai nazoloba kaka yo moko olakisa ke modele ozalaki liboso osepelaka nango te osepelaka na modele okomi sikoyo donc elingi koloba ntango ozala koloba lokola mwasi ozala kosala yango yo moko yebi ntina me ntango ozwi kope oyo okomi patron ezofuta mpe bien omonaki ke wana ntina moko te nalobaka toujours lokola mwasi ozonga na position oyo okoma kotambola normal okoma sikoyo na makambo différent ata ozosala makambo ozakosala kala mais sikoyo ozosala yango volontairement mais ntango wana ntango mosusu ozakosala yango conditionnellement yango wana mura
Marie-Laure Mwaka likambo asali pa na yo eza aye ko détruire yo. Okokaki kopesa explication boye te. Olingai ka mbala moko ko pupula. Opupoli penzo pupoli. Ozwi pe likasa okatisi ye. Nazo biso vérité. O eza clair. Ad linga kote. Kolingote eza problème te. Mutu nyonso akoko lingote. Mais aye a détruire yo. Akango mabanga na makola dindiso na mai. Yo moko zo monati. Kanisa sikoyo. Likambo zo na mona mutu na yo. Soke yileki yo. Eske. Eza différent na muto bakangi makolo na mai. Mabanga babwaki na fleuve. Eza presque ndengi moko. Do aninga ka freiner makambo na yo. Aninga ko théoriser yo. Aninga ko bimiso bambonga pamba. Po ninga ko zwa na ebite. Matraki ou bien ngondo ba pemi na sima. Yangwana mura tala. Ngai na yebi opupula anga papa robo. C'est vrai. Mais na yebi yo ndengo banda. Na yebi ke oza penza rankinete. Ou bien en bref oza rankinete. Oyo yo salaka na net eza pirema ba faire. Bien sûr au fingara makambo vraiment et salaka passe. Mais pas na yo et zalaka kaka na munoko pona olela. Et ovitaka ba risque. Mais oyo Marie-Laure sali yo. Akalikilaki on penza bien pour vanda wana asala émission atamulayi. Atanga kombo no makambo lobite. Aloba na plus de 50 000 personnes. Oyo bataliye. Siko 50 000 personnes wana bako beta susuma solo na batu. Bako koma ba 150 000 personnes. 150 000 personnes wana. Tina Congo bayoki. Siko o bako kano baza combien? Yangwana mura. Marie-Laure Mwaka azamuta kopia explication te. Ngai na ika kosunga yo. Na iko tinda rando te eloko te. Mais nazo l'action réalité. Le kola yo ose spécialiste ya kopupula. Pupula ye. Mi da la Taylor kuta bimisa yo. Lelo bozalaka bien. Mais ningo popule ba série moko. Po sala kerere. Mais ya mukie. Ezanga tina. Olingo popula ye. Bongo oyo Marie-Laure asali. Alingo détruire yo. Alingo bungisa yo. Ndenge ba mura babunga. Ya solo. Bon, n'ebite so ba mura babunga. Mais ninga bungisa nde yo mura ya net. O ya biso. Alors, mura de la presse. Bon, nakolobaka ya biso. Otambula na fiancé nanga. Malika mania. Donc, tozana moi complicité. À part nengo popula kanga. Ezapi mabete. Esala ngelengi. Mais oya Marie-Laure. Pupula penza na ndenge moko. Déchet tikalate. Pupula ye volcan ekosa. Po ye ndenga zawana. Azaka apona ko détruire. So mona iso na video. Yo muro mona na video. Anima kwakala lobaki. Ya mona kaye. Anima kwakala le kakamoni Marie-Laure. Mura. Image ya Marie-Laure pamba. Soko moni yango pa. Nete ko zika. Na Marie-Laure bungi. Atikala oya zalagate. Akoma tala mabundi. Mabundi o neti muta raté 150 chirurgie esthétique. Muta loba ngo nanyo. Anima kwakala. Anima kwakala lobaki andimi. Ba finga ki ba mabenyoso. Mais bazwa kaka Marie-Laure. Achaka video mo ya 3 minutes. Botala soka zalaka su ndenga zalaki. A part ko tala suki zalaka ndenga zalaki. Boko kuwe ya ba obalingake. Boko sala mikole bele botala su netite. Boko lela. Mais mura yo pupula ye, lelisa ye, subisa ye, po oya sali yo. Non. 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 Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.